Kinayo, Mikolo le kaki pour notre témoignage à notre sœur Merveille. Mais bah message bah pas retourner absolument mingi et ça quoi bah frère baby à kenda wa pia koma wa pia skazala kakaka terrain. Na lobelaki na mikoleza na kati na bane ko insister ko solo na mingi likambu ya réalité sur la délivrance. Na lobaki na osabe mission si ba réalité à délivrance. Mais réalité na outil awate. Outil libanda na poto elandi po e ko combattre awa kolongole na makolo na ngai. Kolongole na makolo na ngai. Kolongole na makolo na nga. Omoni mama tifana lobaka neti ba baby ba uti na monde ténèbre na tikala kolingate mutu aiba numéro ya téléphone ya baby. Je baby tanga yambaki mutu oyo kango eleka ba témoignage awa mutu na yambaki lokola yaki na église moi vide moko etikalaki ale a communiquer ki loka mabe na baby tanga communiquer loka mabe ça dit que a diaboliser qui est na manière moko ezaki non awa aux autres se retrouver dans un autre côté ozala hein ozala ala mo mbalto mwasi mwana mwasi koma bakoti sibiloko bakei aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bienvenue et shalom chez vous, peuple de Dieu. Nous sommes dans les Nazaréens avec la princesse de l'Éternel. Maman Tiffany, chez vous dans vos maisons, nous sommes ensemble et il n'y a pas de souci. J'aimerais nous annoncer que nous sommes bel et bien dans cette émission témoignage. Pasteur Timothée est là et notre frère, le frère Aaron est là. Mais la région va nous balancer un élément, j'ai dédié à Papa Guy. Et bonne fête déjà, Babonana et Zoya déjà, dans les Nazaréens, particulièrement Maman Betty Kokele, Maman Fouratabou, Papa Kaïs, Maman Madi Kebani, Nathalie Moussibou à toi, Marlène Bouy, petite à moi-même, et puis Naba Neve, Nanganya, surtout Bazakuna en Afrique du Sud, Eden, Anaël Sacré, et puis Ewin. Donc, Bino, big salutation, na Béni, Bissika Bozali, Nzamba Pambola, Bino Makasi, vraiment, Lauriane, Tolanda Lolemboyo, pour tous on a plateau. Allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Eli, toquez un Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko tuma. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Ani.
Allez, Katela. Allez, s'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Ok, merci de retour sur ce plateau. Derrière la caméra, c'est Alain Kiakala, Jiramokwa et Yves Bolofa, Bisikoza, la Pession Beauté. Merci beaucoup na bande connaît surtout Oyoyo, Bazanabiso Longo, particulièrement ma sœur à moi-même, God bless, Wazanabiso, na séjourné en Kinshasa, Zambia Pambolaye. Je dis bonjour, Pasteur Timothée. Oui, bonjour, Maman Tiffany. Bonne santé. Nangola Nzambe toza malamu. Ok. Mikolo Ebele. Oui, Mikolo Ebele. Musala kaka ya Nzambe, malgré que Musala eza makasi, Mikolo azosunga biso. Le penza masa biso grâce to ya komona Jesus liboso ya pepe ya Nzambe. Kola pambola bato nyonso balandi biso pe apambola yo na Musala ozosala. Voilà, tout ça qui n'a eu, Mikolo le kaki pour notre témoignage à notre sœur Merveille. Mais bah message bah pas autour n'a besoin mingi et ça quoi bah frère baby à kenda wa pe koma wa pe skazala kakak. Oui, frère baby Azali, mais ezalaki na moi ba raison oyo esengaki ke azana biso susu ensemble na plateau te. Tango bana Nzambe ba mona be monsieur le kaka. Baïba te réalité obisobika sur le terrain. Na lobelaki na mikoleza na kati na bane ko insister ko solo na mingi likamu ya réalité sur la délivrance. Na lobaki na osa mission si ba réalité à délivrance. Alors parmi moko ya ba réalité à délivrance na kati ya baby réalité zali na kati ya merveille réalité zali opeto mona ezali na kati ya mwana oyo a utaki ko témoigner awa témoignage na katanaki celle-ci réalité zali na kati ya moko na moko oyo babimina liboité na kati ya média lokola aronzo témoigner parce que arona baby arwaza mokolo musika na kundima mais au monde qui n'a sima moko na moko ba réalité zebele. Alors parmi moko ya ba réalité likambo ya baby pe ezali moko ya réalité mais réalité na ngo uti awate uti libanda na poto elandi po e ya ko combattre awa kolongole na makolo na ngai. Alors pendant tout ce temps on kolongole na makolo na nga kolongole na makolo na nga oui parce que au monde tango muto abimi azo dévoiler monde à ténèbres. Alors batunu sauté batala émission Maman Tiffany qui baza ba Nzambe ezana ba Jean diable bazali wana azobeta calcul machine nae ni na ko sala po a longola diable a longola baby voilà a longola merveille a longola Aaron et a sala une dans tout le montage moko ezali ya ko baby sa via ya mutu oyo kolese alongi ndenge moko mona ki baby ndenge azo témoigner ezalaki na batu sur le plan physique et to mona ki neti na auto le kana na tango wana bamso balwe ba montage lokola ba Roger Baka balbaki za ba montage pasteur wana bazui ba futi mbongo ake ko sala montage po ya ko bimisa ba témoignage ya lokuta et koto d'autre part ezape na batu musu bazaki libanda omoni Maman Tiffany na lobaka neti ba baby ba uti na monde ténèbres na tikala kolinga te mutu ayeba numéro ya téléphone ya baby. Je pense que eza eloko oyo veya likonango engapi na veya likono bana Nzambe pe belé babane ko veya likolo eloko wana. Donc jamais même merveille na lingaka kutu te na okaka sangwa téléphone e pa na silika makasi même atani baron bazali so na yo ka keno azo asimbi téléphone na mutu to azo luka kota ta internet na permettre angote. Alors, il y a des temps que baby azaki bongo respect ya ba ordre nino suzaki normal mais lorsque na yambaki muta uta libanda auta poto ayaki tango aye omoni biso na ministère
je pense que ça makambo oyo ozobika déjà na kati ya musa nzambe ozosala oza na capacité ya kosola na nganga na chef coutumier na ndoki na nyonso mpona nini yo ozali nzela oyo yesu atie mpo bato wana nyonso bakoka kozwa porte asali babika. Alors nga so na soli na ndoki na soli na bamazisien na soli nayebi nde na geraka mutu na mutu ntongo na solo wana ye. Donc nakoki kozwa mutu nga nazosola na ye te nalekisa ye parce que eza mutu mosusu ozosola ne tu sens que mutu oyo ana makambo mabe mais malgré ozosola na ye okolinga te ke mutu wana katisa ngambo akita na bana ya omoni ke nakopesa ata azani malamu nakopesa telefone te à tout moment solola mais eza na bato mosusu azalaka so natali ke ah non ça va nakopesa telefone nakozwa telefone na bengi bibi zwa telefone so wana lorsque na localiser déjà terrain wana bien na bon zwa telefone so wana ata natiki na nga na bimi na kei mais natiki azosoa na telefone na nga nayebi ke mutu azosoa na ye nayebi ke ta dame na ye eza vraiment stable na nzambe trésor okoza te. Alors bebi ntango nayambaki mutu oyoka ngo eleka batémoignage awa mutu nayambaki lokola yaki na église moi vide moko etikalaki ale akommunikaki eloko mabe na bebi ntango akommunike eloko mabe ça veut dire ke adiabolisaki ye na manière moko eza ke non awa ozo se retrouver na une eloko te nga naza capable de soutenir yo ya opesa nyonso oyo oza nango besoin mais à condition ke obima na église ozana musika. Pourquoi? Parce que biso ozomona ke oza mwa mobali otangi oza maele oza ba capacité na oyo ya osala makambo okoki ko recipe vie na oyo moko pasteur azolela yo oui pasteur azolela yo azolelo donc ofano ka na permanence omoni to ozobima oyebani mokimo bimba mais siko tango oyebani boye elo ni ozo bénéficier mais nga naza na ba opportunité ona ko sala yo grâce à ba opportunité wana na yebinde nini ya koorganiser ba makambo o kende liboso kuma libre nga na soutenir yo parce nga na soutenir pasteur donc na soutenir pasteur naza so na besoin na soutenir yo parce nga na soutenir pasteur na nzela na yo baby. Donc ceux qui yo te nga ko soutenir pasteur te mais à travers yo nga na soutenir pasteur mais si go so moni que pasteur azana ye na makambo na zo sala ponga na zali so nga na lingi yo moko nde ozala ozala moi moi ozala dans le devant ya osaba makambo wana asana tongese donc atongese l'église nyonso o bakoyi ko sala église activité le kolaza munganga hôpital nyonso wana vraiment tango IBC baby bongo IBC baby ke ngandi naza boye apesa ku pasteur mbongo apesa ba mbongo mais ba mbongo wana na kama pasteur apesa ko angote donc il faut otala malamu bon donc pasteur alinga koti na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pendant cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a un singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé que on bazana niveau qui ça même avec un petit rien
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à vous dire que eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la combo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Bibatabi, ah, c'est vrai. Donc c'est que papa lingangate, ah, donc papa li anembo nanga. Oui, ali akambongo na yo. Donc yo mana no mona ndeni ngana opiso mbongo, mbongo mana opisa o mona ke bibo vivre kimia. Alors tanga ibisi mwana bongo et baby aza moto yo auti na mokili na bonzambe penza et fandi pendate. Alors au monde na Bible Yesu a Pierre a dit Pierre na bondela ki makasi pona yo sata na moto mobimba a écrasé yo lokola moloni akabola kambuma na matiti mais na sambela ki pona yo kondima no Pierre eko yate. Donc au monde makambo yo Yesu a dit Pierre ya wana a dit baby. Donc réclamation wana tant mwana yoki a tel c'est avantage a IBCP na biloko boye tout ça et pour proposer kinga Bible kwa za munga ngaske na koye na babilo médecine non problème ezate na pesa ki téléphone pas baby alobai babilo ko ni médecine ko sunga batu aw alors ayaki na biloko wana alors ta ayaki na biloko wana ibisi baby ngana etong na biloko ekomi na ibisaki baby na ibisi payer naza convaincu te opesa baby biloko na mama oyo pe na ibisi baby okoki pe kozwa ata nazate okoki kokenete ozwa biloko wana parce que naza convaincu te na minute oyo ozwa kamata biloko po banosala parce que tano ya prière tano ya bonzambe na nivandité so na bandi ko bimiso et na sali perte to sali musala monte alors ya bengi mwana ibisi non pasteur a bien gardé biloko wana jusqu'à ce que au motema ne linga menga na osepela te parce que so na kei c'est que pasteur o peso biloko wana te ozwa biloko wana alors ngana zo bima et pas ya pasteur yope yende ko ba nova ne pa na yo oui ayaki akomela ipananga abingani na obima yope bima mbala moko alors ngana zaki na komba moko na kansa mutu alingaka beta komba wana ezalaki celle-ci mwana oyo aleki na témoignage ekatanaki ye mutu alingaka beta témoignage wana on attend wana ezalaki na kumo bande komonte baparalyse ngai ça veut dire que na ndako baparalyse mwana na ngai mibale alors basalaki coup moko sur il faut bafungola porte moko efungama kota baby porte moko efungama côté ya merveille porte moko efungama kota celle-ci alors so olandi merveille so témoigner ba esprit au bébé andosela bébé ando azoko témoigner ba esprit au celle-ci osela alors trois connexions na ba connexion mususu oyo na monde évité to ba bandeko ba éviter dans le Seigneur ceux qui ba sangisi ba zongisi ba porte alors ba sala retour contre nga et tant ba paralyser nga nda ko matange koti alors libanda moyena contrôler sous citation aux alate alors bon ba kumba siko vana ba ministre na ba bana ba kei alors ça dit ce y a bindi baby aza capable ya robenda merveille ya robenda celle-ci alors makambo baby donc plein za ki mwana alors le quoi Dieu est bon nzamba ki révéler ngango et tant moi na ju combat hôpital a comme paralysie et moi na kufi prière nzamba yozongisa ye so tant na ke bunda bitumana alors tant na moni ke bitumba ya makasi na longola ki mwana na contrôle ndako na longola mwana na contrôle église na to 40 jours na memi mwana na hôpital na bande musu baza dans le Seigneur ba ibika o passe to partager na bango na ba prière alors tant na za hôpital na zo bunda bitumbana siko yé a profiter na moment na
abimi maman nanda usami koni moi c'est donc abimi congé pas na yo autepo voilà abimi maman nanda usami koni koka aleko bima zo bima akangi bilone akangi biloko ngana bisaki kuta contraire soki mikone komi pré yebisanga ke papa mikona komi pomona za makambo ebele na mutu alors na oyeba te mikone komi pré pour peut-être so na mikone komi na za na temps on a préparé ba prière na yo avant kende pe na za temps oyo nako sisa mo makambo za na ngopo kende alors na nzela wana yimba mu brisque tant moni ki déjà sel makamni koki bangi de en avant o yabi ke no de ko to le quoi to taquer déjà mona nae to taquer na taquer ko ta baby na bimamba mona kende donc abima sans ilaka na ko kotaka na ndako boy na couloir na kutene ya couloir na saki nani na tuni o ozo kende wa habiter le na zo voyager ce n'est pas possible mais na bisa que bien avant que voyager il faut ça la suite avant même une semaine même à 2 semaines mais aux autres bimaboinde noté mikolosie koki nazo kende lelo mais ce qu'on a talibo na moni baby na tuni aux autres nana na ko notiko parce nga il faut na bisa mutuka ezanga na parking na sisa mwa makama mike na bimisa yo bongo kende ba na za mwa hôpital na zo su mutuka na kende otiko suna nini omunteke bien na luka chauffeur tondeni otede na benga ifra baby azulanga de mutuka zoya mais comment ya bengi baby comme so Mike azongelanga mais Mike va bisinga te no papa maman intete uzane na ndako uzane na ndako azoko bimana bisinga na kino uzwa mutuka bon isami ndenge nini bon tant que nazo réfléchir eloko wana na moni ba mon kamie ko koma ba kotisi biloko bakei o parmi biloko akotisi na ba biloko ya kinonga médical akotisi alors bébé qui va accompagner bon na dina tante o so na bébé parce que to zaki to telemi na otala na otuna maman est-ce que solo avec maman habité to souhaiter ne yo mo ninga pena o monde donc histoire les ole kabongo ko kene ba o kende aisi maman bébé nde to kebo ko zo ma suite donc histoire ya bébé akenda ki bongo d'ailleurs monique il y a un temps na garder silence parce que na qui ko partager on peut na mikona kad na yebisa ki na maman Tiffany il y a un problème que bébé a souhaité maman kutabi a tuni la question alobi est-ce que likambo oyo a tuni oui bébé a souhaité akeyo tuni nga question obi est-ce que eko bébé sa makambo ya bébé te omoni te que diable a profiter na babitumba o toza nango na yebisa ki oke e obebisa le côté parce que nzamba na contrôle to suka ka lelo wana papa to continuer to e bana minute au frère baby akomi wapi aza wapi est-ce que frère baby azaka na Jésus bon to apengwi to azongeli misala na ye to akomi liboma lisusu du ya nani ya maman utaki poto ayaki nanda kwa pasteur abomba mais pas pasteur avec congé alors a joué pasteur na frère baby a beti ba mitou alors a fongoli porte a salu a kosala alors frère baby azali banda na ndakwa donc disons alongwe na kati église akimi église akima kamne surtout alandi bisika fion mbongo ndenge babengaka ezali papa tika to pesa nano na ibte numéro de téléphone na yo pe susu numéro de téléphone ezali pona bandoni so balandi biso tozana 089 99 27 616 089 99 27 616 numéro na biso yango wana merci yo muto wela asa longe papa pasteur Timothée ko wela na yo te landa lisolo ti na suka poto iba ndenge nini comment est-ce que makambo to ya kanango izakaya solo izakolo peut-être que aussi l'homme de Dieu topé biso to sa émission to za vraiment combattre ba balandi mission ya merveille na frère Ron balobi ki bazo mériter baza ya kokangama parce que makambo ba lo beza somo yo lobine bon na koloba omoni oyo nyonso Paul asalaki na Bible avant qu'on manage Jésus ceux qui balandaki makambo Paul asalaki to kotanga makomi na été parce que Paul a bêta aboma même premier martyr na Bible Étienne eza liwa porté par Paul mais le même évangile lo évangile église évangile enseignement à Paul ça dit que oyo ezobima ezali pour fortifier mitema batu pour l'exaké avoir bima azo témoigner merveille azo témoigner
namoni bana baleki bazo témoigner pe bomona bana mususu bakoya ba témoigner pe bato mususu bakoya ba témoigner que ça soit na maladie que ça soit na ba problème que ça soit na misala mabe eloko nakoyi ko bakisezali ke tozomona baron ba témoigner peut-être ya yo alala kana ndako po makambo akonzo ba mama bango bien moté papa bango bien moté ngape pasteur na yebité yo pe oyebité ozo kakandi ozo kawana c'est-à-dire ozape na mwana mususu omona na ndako za mwana malamu mais soka bimi libanda la telungi mususu oki avoir le belo komoko soko taliye boy na moi okute na rombo okomona pena ki okute na mwana malamu pe bakulu nozomona bakulu na bazana respect moko impossible que jamais eza difficile oyebake oyo amutu mabe alors bato bakoki koloba bongo c'est parce que ba éviter et peut-être ba comprendre était le ko ba loba bon ba sala mission na bango pona olaksa qui est Jésus et musani ni Yesu alongi na kati na bango et Yesu alongi ki kuluna Yesu alongi ki bandi Yesu alongi ki ndoki Yesu alongi possession satanique ezali ko na bango et Yesu apesi bango accès à ko témoigner donc okanga te bango ba ko témoigner ka Jésus alors mais ça n'a pas ces amis que mutu alandi biso ou alandi témoignage oyo ce que bongo la motema te pesa bomo na yo epai na Yesu limaki Yesu abiki saka Yesu akangolaka ce que yamba histoire loba kolo Yesu na kai bomo na ngai epai na yo limbisa masumu na ngai yo kilangai mawa ko banda lelo na komi mwana na yo na kombo na Yesu amen. Donc banda lelo soki oyambaki Yesu te okomi mutasika na kati na Yesu kolo a pambola bino na komuneso. Merci beaucoup le temps que pasteur Azopema pour au travail mingi to pesa notre bien-aimé Aaron, le frère Aaron shalom. Shalom maman. Bonne santé. Santé bien. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien